Internautes, vraiment, je dis un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers notre émission Magazine Kun UXA, à travers notre site UHP Media et UHP Media. Vraiment, fidèles internautes, je vous dis merci. Vraiment, on a confiance au beau Pesabiso. Vraiment, je dis encore merci, on a confiance au beau, continue toujours comme Pesabiso. Je vous aime vraiment. Pendant longtemps, oh, a toujours confiance sur on a toujours pemben pour la Hollande émission. C'est pour cela que je dis encore une fois merci de plus à mon boss, mon patron, monsieur Edo Amani Ramani Kota, oh Nagoti Kaka jamais que citer combo parce qu'il est bon. Ramani Kota c'est monsieur Edo Amani, serpent et Amérique latine, il y a Melara Nyoso quoi, Melara Amai. Je dis encore merci encore une fois de plus à maman Geneviève Amani, maman possible, maman sociale, maman bonheur, maman Yabane Belé quoi. Maman Yamote ma pembe, Yasola bien à bananae, maman Geneviève Amani n'a pas sur mbote place aux alliés sans oublier madame Brigitte Vemba. Ah, il y a combo ya bonzambe, bobeti li solo mais na souka lobby marche avec Sambela Ranzambe. Merci maman, merci vraiment. Merci na confiance vraiment, merci na ba conseil, merci na tout maman Geneviève. Merci à tout maman Brigitte Vemba, précisément la fille à Capelle, dans la Allemagne. Je vous salue là où vous êtes. Des retours en force toujours. Il y a madame Astrid Matsangamaya, ma maman Morgana Victoire, la femme de distinction. Moi si Aboke Seni. C'est madame Astrid Matsangamaya, ma maman Morgana Victoire. Il y a Zarana Paris, la pêche au Mbote place aux alliés. Vraiment, fidèle internaute, je dis encore une fois de plus, merci beaucoup. C'est pour cela te déplacer Lélo une fois. Artiste on a né Lélo vraiment na sola na déjà na joyeux pe na brisque na kati ya Palme Beach place ba répétaka to sala mo bangé l'émission bana poto na si bo sepela na ngo makasi mais Lélo oyo na bagité na osaye sou bongote faut na benga tout poto sola bien c'est bien les bien zakoko soda ya makasi wa sala ba fokala bien na kati ya BCBG o ayeme la bino ba fokala bien bo sepela na ngo. Oh, bah focal na sala bien, séduisa bino, vraiment il sala bien ma casse vraiment. C'est pour cela qu'on a à chaque fois que on marche avec na soutenir bateau bah sala musala bien. So sala musala bien na soutenir yo. So qui peut sala musala bien té. Na soutenir yo mais sala supporter que une émission pour nous dévoiler que ça musala bien té. Mingi cachondete. Oh to solo bah chaque fois. Mingi cachoté parce que les artistes il faut bon dire ma critique. Ce bozo boya ba critique et ça moi pas si parce que l'artiste est belé le balinga so critique balinga toujours critique na bango za surtout côté positif ah on se ba rater ça so toucher ka ba côté négatif moyen ça yo pena moyen ça et comme o so ngini yango artiste oyo mais ngala na mona moi côté négatif na e ezalaka artiste ça namona kasako quoi trop timide trop malili na eba te so pe nzele ni na parler so pe chérie na pe meni so pas monela raé pour no komoko kimia très doux ça va le roi zabongo nga na olinga vraiment to solana zakoko et vous allez bien to solana yo et vous allez bien oui na kati à la crèche to na kati à la crèche awa na kati pena la crèche au mona oyo o bozo mona pena boy to na kati victoire quoi la crèche et pas héritier mfuki o ya lobara lobi nga la crèche na yoka sango nango bana balasa alobi bisika ba rendez-vous bisika masolo sala mara donc et d'ailleurs ati pour ba bloquer beleza na mbo et d'ailleurs bilo e beleza na mbo et d'ailleurs mais la crèche ça la félicitations vraiment. Dans le boss, le patron Yemo et tiens vous qui n'a pas su opérer félicitations. Dans Nenge Logo, ils ont Kumba Magaka. Na kata victoire, cause un logo na kata victoire et ça bien Magas. Ah, post moko. Benam na victoire ko, benam na victoire, bana poto ba mona victoire. Ba ba ina poto kala. Bata la victoire Nenge Zaleli quoi. Wana una bo mona. Wana una bo mona wana Saint-Joseph. Benam na Saint-Joseph. Donc collège moqué zara pemenya moqué ah bena et ke kopena ya fait na biso liolo et ke ko fait liolo bena ya ngwana o bo mon statut moqué wana grand prêtre Luambo Makiadi ye wana statut wana basali wana
ya grand pote Lombo Makiad. Wana bo mona to na kata victoire. Donc oh habité donc la crèche na kata victoire. C'est bien bon ça va to solo là. Wana mo mukeba na poto ngali ngaba na poto ba mona. Ba place au batika kala. Zakoko. Zakoko. To solo là. Toko solo la yango ya niveau ça na yela ki yependa Zakoko. Kimia bonne santé. Donc yombo somona pepele donc pepelingo donc do somona donc poser nyama malgré poser ça malade déranger nga mais Jésus Christ donc ça check de loboko na minso donc poser nyama somona donc à l'aise. Na bigende na sali boy bana poto ta batali ba mon artiste na ba sepeli mbala mo wana moni Rizibula petit frère propre ya Jojo Ngonda na pesi mbote na Paris place aux arts malgré salara neto lobaki on a poti siko Rizibula bika. Merci beaucoup toi na Zakoko soda ya makasi ya BCBG malgré Zakoko malgré mais to suye kaka Zakoko on a tout mola on a boni sango mouvement donc il a évité mouvement za pepele à danger donc yo mon on a personne ba fanatique na biso partout dans le monde. Balinga BCBG, orchestre Sultani Papa Chéri, Motopamba Puissance, orchestre Zavma donc en bonne forme, tout ça tout bien. Massoulé Zagito, orchestre Zagito. Tu crois que c'est bien? Nati orchestre landeni. Orchestre c'est bando tika ngoza ngo bien. Non, ozomona, omoni biso basako ko Papa Chéri asala biso deux fois, ta sala biso ma danger. Pour moni so moi ba o s'absenter tellement nazomona na te, corps déranger inga. Mais ça va mon attendre. Tu vas produire remarquable dans l'orchestre. C'est long wait. Non, ça l'album na out. Non, en tout cas, biso da ba suivi c'était. Tu vas bilanda landate. Na la naka pour album non, nga ça na mouvement na za corps ndé déranger nga santé, tellement bazo mon nga te na ba concert na ba rep. Et on a mon batum sus ba ba yobi kande ça la ba vérifier na information te mais l'orchestre ba yebi Papa Chéri yebi ba chef ba yebi que ça va ko santé ndé déranger qui est. Mais si ko donc poser na ça na mouvement na longue te na mouvement ba de match so bima boyo ka donc 15 ans na makasi mot de passe donc Francis Pin na za na yebi ba give muchita ba ozelango ba papier vala donc ba ozela est-ce que ça ko ozolo ba bongo te po ozela ya mususu plan ga bima na ngosimo tambola na po mai peto ba pepete mai ninga na pamba te hein mai ninga na pamba te mais mai mususu pe ninga na onkaka o mondo o sala émission na ba mususu pe le blanc makamususu yeza nango bongo te basolo bana kaka sentiment na bango etinga be ba tuna ngo na longo EHP Media na longo na kendo longo EHP Media bokendo pour ça comprendre mais ça na mouvement ça que impact ça ne makase puis ne ba oser la disque tellement bimite yango ba tu baso bo chichoter ba lo n'importe quoi mais ba OCP là zaro kwa ça na mouvement ba ser na bandes bango na Bruxelles bazo zela donc ndenga osakana te donc bazo zela disque oyo ba Claude Wombo boemba wonga na Londres zela plan fo bima ba papier vala bazo zela do ba papier ambassadeur na Luanda on Sunda Bass a posé les professionnels aza l'aise dans mouvement on est loin qui nous il y a les professionnels azar on a pas qui nous ngalinga va te demander ma solo ngalinga mo vocal tana tunie wana tana tunie Sunda Bass pour na kanisi mbala mo loko ya bo wana loko na libérer na libérer chana et puis vocal wana ça ba vocal ko beta manango mais ba vocal wana ça ba œuvre wana na solo na beta ta boya ngo bena sa te ritem fu ka lela ngo petro na beta ngo pas CP là donc bana kin bana Paris bana Bruxelles States vocalo et memanga be mikili vocalo na boujara dans comment excuser na lo bama mukili vocal oyo on a kena à Paris en 2010 donc na bloc fait na salle wana on a bêté loko wana donc au monde la ka wengela memi musicien pe na poto Papa Chéri ko peso passe tant zo bêta faut ko tsabi le biso de la mission Papa Chéri manga na poto donc nze monta ke baton na bima na vocal mon kili mador maton maboko to mwana donc ils a vocal mon roboé ba se planer ma casse ba Chéri ba vie na ngai ba masa na ba petit na ba se planer vocal yango funa beta ngo ya peso kana kunga libéré ça la Féroce Gola bien ça la Kams Njilois d'origine na Patrick Belonga bien na Calvin Bazeka na Suisse donc na peta beta lo wana po ba nord ba sepela
nakomi lokola panie bakanga na velo e ata ememi loso masangu merci nango na fulu bakakoli jaki o Congo lokola lianga na Équateur batandanga mipiku lokola fumwana wenzaki kwiti sango pe panzana lokola protecte na maboko ya sultani Franck Bondo, Patrice Kafoua, Didier, c'est sa pichoukani, j'ai caminé. D'abord, vocal autant au bétango. Papa chéri tanga yo première fois ça l'année. En tout cas, vocal oyo, tant au salango, to salango nandiai. To so bétango boy to ah, pour ça là ça donne libéré là. Ah, tant ba biso ngana na vocal na libéré. Ah. Public vocal moment na boule na bi ah on a bête le mouvement que pour le boss na mba na Francis Kalombo ouais ça la confirmation parce que libérer ça reconfirmation toi na bi ah et logo faut na bête faut ça pour mon bon peu soit peu chance il faut na bête le logo mon etika là na boule vraiment na bi ah faut na bête mon logo mon na koye mandi na yemba ki na Francis Kalombo de faut na yemba ndenge mususu mais quand on a voix na ngai c'est un mélange ya Francis Kalombo na libéré. Tout le monde a moins de différence. Azali Venise, Azali Laline, Oyode c'est à beauté, Mami Esther Lionzo, mon colo mon quelongo na baninga. Sakoko. Toka. Je vais avoir la papa chérie. Tokutanaki na basali Nzambe, basengaki ba ondela mpona mbiso. Noël Mbouya na sengaki mbongonga na sengaki bolistone loin de moi koboya idoyo ya sultani rien que ta beauté suffit pour mon bien-être ah quel prix dois-je payer Francis pour t'avoir Kalombo Hortense qui t'emmène Paul Babadi mbala 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 na yo et elle après on a libéré on a bêta vocal on a bêta sous moi et moi sika nazolia nazomela nazolata bien ndakonanga partout eza kutu climatisé mais naza na posa na mona Paris et puis on a kenda Paris quand on a commis à Paris na bino il faut la bêta sous manko maintenant remercier ne papa chéri mengai nous avons salam de tinda ina kende nazala kolia nazala komela nazala kolata bien ndakonanga partout eza kutu climatisé na bokasi ya sultani na moni Paris na mona Suisse na mona Allemagne na ba place ebele donc ba vocal yango wana vocal bosso na moni na beta ba baryton on entend na mba français on a bête voix il faut na beta ba baryton on se côté on habité on a beta ki baryton ce ko faut na pesa voix na ndenge moko boy caresse pour moi na zana ndenge bena yema kamena voix na ngai na so na yo kayo na on dit question mais wana ah question na me repose un peu wana za deux fois te ba deuxième fois ba na bango ya Congo ya ba vie ya danger ba sana bango belé mais king question yo yebi aza deux fois te puis ko yema loka puis vieille moko king question andima de azakoko eza blague te donc eza blague te bim sa ba de wana ntaka mutadimi boye mo bim sa ba de eza te pour kutana fe na ndiayi je me suis pas docteur na ndiayi ah ba ministère ba azakoko via sana kati na tela ka na ah ayimo benga santoto bo mikandi ya change ba kombo natali ah abu santoto abisi ba ministère o azanga petit caisse yemo mtalobango donc ça va bien mais ça l'a bien tenu aza grand chanteur ya mboka oyo deuxième fois mon habité na oloba zakoko so totali zakoko na kata BCBG tokolo ba zakoko apport na ya BCBG za nini o zakoko ya na ona BCBG mais caché ngana ya nango wana caché yembeli na ngana na zanga mo na kata orchestre wana deuxième fois to ça ba deuxième fois belé mais deuxième wana ba voix pentatonique na BCBG c'est zakoko so yoki ba voix pentatonique nde king aloba donc ngana ya nango eza blague te plus eza forcé te maman ça tout ba mbaka bem dans la ndenge mais ba voix pentatonique mon na ko kenyansi na mati na kiti na sali baryton na sali lourd na sali treble donc c'est ça quoi est-ce que na surtout ya mouvement na attaque sur le mouvement ya BCBG est-ce que soki zako kwazate et goza pe remarquable pena bazo mona ke oui zako kwazate na bisayo ouais mais yo mon auto bien ba le binine bazo ba zakoko zo mona te ouais pour ba sentir que pesa ko kazo mona te
eza te na lobi ke ozako ko aleki bote mais eyembeli na nga so nazo yem so nazo te bo comprendre que zako kwa zate eza mande ngwana oyebi poni na tuni yo mituna oyo bon nayebi te yo loba siko na lina fungola na livre po nga Thomas Mbuya na London donc alors c'est là quoi donc deux fois te non pe na London na boki GK Kabala GK la princesse GK Kabala na peso mbote place oza na kati ya Londres GK Kabala salaka ndenge to wana yona esalanga bien makasi na tuni loko pona nini na tuni na bimisi ba qualité ya zakoko pona nini nga kutu na musicien te zakoko na musicien te na nga simple journaliste otolobaka 10 match na kati ya HP Media mais eloko moko na koloba na memele actualité yo mo pe oyebi yango na pe soko za soko ignorango mais j'espère que oyebi yango za courant na yango confrère na bino Tutu Kaluji number 1 ati ko sala pe le mamo kuna na mikili na ndeko na biso papi mboma na pese mbote place azali Tutu Kaluji atangi que chanteur Missine na Seguin ba o bazo défendre BCBG ba o bazo sala effort pour na couleur BCBG bino nyos obotigali cadavre boza ben productif bozo produire rien na BCBG parce que yé Tutu Kaluji na PCP mbote place aza ayebi tam sunenga lobela kiango na ndimi Tutu Kaluji akoloba pona nga pona nani na ndimi na sangisi na bazakoko atangi Seguin na chanteur Missine donc c'est-à-dire ba o batikali bino tout libulu moko biso to un impact ya danger pour monter na minute ozakoko abeli à mon unité, na mani baluki lobi ça ko longwe tout ça impact ça ko derrière si ma papa chéri tout ça biso tout ça impact na ya reconnaître ngo tabi bo produit elo côté est-ce que yo na bisa au moni Tutu Kaluji azara suna mouvement te ozo kompana azara suna mouvement te bo maka mpeta musebe bandule ne beta maka bandule ye monga ye bitanga na mouvement so to beta nini nzemo to beta alors lingami IOA ayebi soki ayembi ba bloka papa chéri songa na bimi na ba vocal na maya ayebi ke zakoko soka bimi mokile la hotelema mais so reconnaître peut-être abi kala alobi kala mais le lot abi le lot mais biso to beta bandule soko yo mona tango na belité bandule tout to beta to gangisa public donc impact c'est là que disque na bimité soka komisi Seguin komisi chef d'orchestre komisi tamité ça m'a bété tangi de peut-être so iba big baza structure so asika ba onde ko tseka la bino bo okende po bozo produit eloko te mais wana za papa chéri mtalobi te wana Tutu Kaluji number 1 ya banguti non follow ba bien Tutu Kaluji azara suna mouvement te aloa mouvement sala mouvement nae vous comprendre orchestre ya papa chéri eza sur le temps numéro mais le but est Tutu Kaluji alobi eloko mais eza ndengwana non na pese respect na ba talent na azalaka na Tutu Kaluji mais biso bazako ko deux fois te pona biso ba détala est-ce que so ba Tutu Kaluji kosi ana raison te ça langage que yé moko ayebi ndenge ni alobelaki yango na sens oyo alobelaki mais tant alongoli deux personnes wana c'est que yo za na 4 5 produit pété non la maintenant ndenge biso to raso disque na bimité to c'est disque bima to disque bima yo ka ndenge to travail pour to travailler à blague te na bisa yo blague te to travaillera donc blague écoute te mutu nanga impact ezali au sakanate lupembeza au sakanate depuis ko botama nga depuis na kota BCBG lupembeza la aka ozo mo ate ke na na te yo mo lobi bien bazo bien na longo ça ko mais non na ça na mouvement impact ezali tout ça na sandali na babote to tio ça na ye opeza inde on a bien na kata groupe alobi boye ye a contredire Tutu Kaluji ye alobi ba leader nde bazolinga ko fula bino lisute bazolinga suko fula bino lisute peut-être pour ben gratitude na bino wa mise koti turo bokomi ko longwa tro yango ba leader bazolinga suko fula bino ne banda ko fula na kalate alobi bongo donc ba tutu ba nyoko na bisa yo ezana ba o baza ben gras so baza be basala ben gratitude na ba leader na bango etali bango ngana ebité mais ba Tutu Kaluji je pas longwa donc ba yo ba tuninga longwa Tutu Kaluji pas longwa donc aza ingrat peut-être tant bon salaki ndabitant bon salaki BCBG salaki mais tant bango après dépend na bango BCBG et ça la vraiment souté non BCBG zal BCBG papa chéri sur le temps ni motopamba BCBG c'est Tutu Kaluji te et c'est papa chéri so papa chéri ne joue à Rosalate voilà BCBG ndé et là li sans d'abord botar ba giton yo le biki pona ba biso ne zako ko ça ko yebani partout zako ko ba fulendeni ngana zako ko na yebani partout na sala ba vocal mingi te na chanzu moko mena yebani partout ko le kabate bele ba vocal belé
ozomona ndenge biso toyebani nga za koko nayebani partout dans le monde nakenda mikili na bouge salle donc Eiffel bayemaka mikili na 2010 na bouge salle na bimi na vocal mokili egangi. Est-ce que ozomona peut-être Sandali na koza na raison parce que tout le monde peut vérité battre des matchs oumeli à niveau ya kosakana te biso tosala course na mutu te donc musique bera bongo te bwakana elongo te na terrain bo oumeli elongo musique ozomona ndenge to disque ebimi te mais bandule ebetamaka tozobeta bavoyage esale même toza disque ekobima me ebimaka te moi surtout so aza na zemi na ye so 9 mai koki akobota kaka ozo comprendre disque ndenge ezana ekobima bato bazala na bango calme sur le temps naza posé biso bapete toza à l'aise. Dernier album osala na mbulani na neni dernier album na bino ezala son sérieux non na album na neni mais en 2010 non 2010 l'autre en 2016 bon 6 ans déjà yango sikoyo moniongo mabe mais nayebi te bino baartiste boleya na ba te to ba vérité na caméra bino bomona ngo bien mais nayebi ebele bamisa bcbg bayimaka mpo ndenge baplay wumeli bayimaka na bango bayimaka mpo orchestre eza ya papa chéri ye moko ayebi ndenge otambusa orchestre ayebi ke na temps oyo esenga tobimisa soki esengi na ntango tobimisa te tokobimisa te mpo ye nde moto azochapeauté ozobanga nini na terrain tokobanga motu te neti papa chéri akobanga leader nini neti nga za koko na bachanteur 13e apôtre bobanga nini 13e apôtre ezaka 12 apôtre 13e apôtre album à 13e apôtre yo moko nini ozoyoka nini yango mpe so bobanga kobimisa mpo na 13e apôtre nayebi biso papa chéri akobanga biloko wana te akobanga eloko wana te donc tozela temps na biso kua tokobanga diske moko te mpo papa chéri ayembaka na danger biso bapine toyembaka danger wana baanimateur ya bien masolo eza be tokobanga diske moko te tobanga diske nini selfie oyoki selfie yo moto ozolobanga nga nayebi yango te oyebi selfie te eza ndeni selfie oyebi yango te eza ndeni yo lobanga luka mutu seka moke ekoti te oyebi yango en tout cas nga nayebi ke ntango match oyo tobetama nde awa bato bazosepela na nini bazosepela na boro nani na vile na so bazekoka fimbo chicote ntango lepa eganaki nakokaki eloko wana yango te ekoti te makambo bcbg oyoki yango te mpo na terrain yango bozobanga yango mosusu bozobanga kobimisa mpo na selfie mpo selfie mosusu bozobanga bato tu bazozela eza balle de match nazoloba bango sans complexe di ozolongwa ezobima te atika na okamwa obiki tosoloba boye donc ya Laurent Makengo la casa na histoire romaine nde baza na kati ya Irlande baokamwa mabe ozolongwa bo ezobima te non sati jambala oseka na minto ti ozoloba boye mpo ser na nga ndes bangombo na minto dongo ya kaotala emisado akosepela Patrick Belonga eza deux fois Alain Mukulu 5 Congo bazozela bord bazobenganga bazozela balle de match oyembeli nani nakoloba ngo nakodévoile sekiri wana te sikoyo soki nzembo si balongola yango bendele mpo moto oyembeli ozokoyebisa te bavoix pentatonique eza na kati wana epuis ndenge omonde nayemba nayembela Yves Kisombe banianso wana na nzembo oyo mot de passe nabeti su babiloko ya mystique mpo nga chaque album nazo évolue toujours na bapoliticien oyembeli na yango sunga bisoko yo oyembela no bapoliticien likambo ya kipoliticien eza kaka ke biso asoli na ye bien oyembi eza nango eyebaka manini wana te oyemba ata musicien te nayemba musicien susu oyembela ata musicien mobo mais so musicien asoli bien na oyemba neti gwam grand mopa wabengi yo asololi oyemba ye mais yo naokomprendre oyokangamaka na kombo na ndeni patron ya musique ya Congo mpo patron ya musique ya Congo ye wana soki abengi yo asolo confirme yango oyebi yango te ndeko na biso papa na biso akufa bongo vie verkis kia mwangana wazola nzimbu kia mwangana bokobeta 565 te bokobeta 565 na oshwa kaka ya musika ta bcbg na oshwa esimba te biso ndenge nobeta nini 565 ezaka wapi na oshwe bon nayebi tina koleka nanu natala nanu place yango soki ezalaka 565 komi Saint James eza ya nani ya patron musique ya Congo ya vie verkis patron musique ya Congo Kofi Olomide tobetaka na Riben Hotel tobetaka na Riben tobetaka na baplace babengisaka biso place bobetana place wana eza mabe nayebi yango te nakoma te nayebi yango te donc nayebi ke place oyo patron ya musique congolaise avi na so verkis kia mwangana mutulanga obini nangoloba boye baosepela fort
Est-ce que tu as un morceau de Frank Bondo, motema ya dada ngalulo na kata state. Na kata state tu as la pesi Feruzi Gola. Feruzi Gola. La patronne Anne Kiloa. Motema ya Feruzi Gola na pesi yo mbote place aux alliés. On les banquiers, Claude Wong les banquiers à Londres à Osepela. Jerry Biangani, sagesse et intelligence. Jerry Biangani. Jerry Biangani deux fois été jeune. Oui, Solara bien. On a approché moi au ministère de l'environnement. Solara bien, on a Jamaïque. Mais oui, Gif Mouchita tout. Parce que Roger Strove Kotutunina. C'est beau. Mais oui, voilà, il y a les lotés. Il y a les lotés, Jerry Biangani, après c'est pas un mot de place à ça. Donc, Patrick Belong, Calvin Bazé, Kalem Moukoulou. Sans oublier Didan Saka, la montée Niki Fariala. Na Viviane Mabanda, dans la States. Donc, c'est pas bien trop. Est-ce que tu as un morceau de chant? Il y a un mot de passe. Bon, ça dépend. Il faut besoin en haut. Donc, la crèche, donc, deux fois. C'est la bombe. Ça va quoi, Emine? En plus, Oyembeli Nani. C'est un bisogo? Tout le monde va s'écrire en ça. Tant on sait, mais on va comprendre. On va comprendre. Solité. Déjà. Ma solité. Mais c'est comme bongo. Non, déjà ma solé à carré. Posé à l'aise. Mon témananga fragile. Devant bolingo na yo, pour ça kaka tozalaka na yo matin midi soir. Point faible à lolé monanga, ba plan préféré na yo, zela na no lambelanga, ba goût danger. Bolingo no everyanga mon tema. Code secret mon dépasse nanga c'est yo. Impossible ba déverrouiller nga et pas ba charlatan. Ozo quoi. Ozo quand dans la nuance oyo on passe. Pour papa chéri, papa chéri, même ya Zakoko yembeli nanga. Ya ça to mazakoko. Na sulu Zakoko yo faut que na monyo no que na faut que na ngoboye. Asuka na coach. Donc viens on a deux fois tout na zo ebisa yo. Yango ba baloba trop na e. Quoi ça musique. Pas sans featuring té. Na mais nzembo na ça de featuring nzembo Yves Kisombe. Tu mon papa chéri. Papa chéri té groupe mususu. Papa chéri té na kata BCBGT. Oh mutamena na BCBG. Na que su mutu bino interdit hein. Yo so mona wapi. Mutabeta na orchestre, nous beta na papa chéri. Na za mutalibana na oyembisa na asa na featuring ezala te. Ba groupe so ezana na mona nzembo héritier na mona na kerne na cha ba fi na ba na maison mère té. Ba fi ngo yebi ba otanga ta comment mutu mo. Ba yeba ni nete mais à travailler na bon ba kerne, c'est-à-dire ils ont déjà featuring. Mais biso déjà ba toyemba na ba na mouvement. Bah ça on va faire bien. Malgré on a bien productif. Non, tika, on a un productif qui n'a pas été. Biso to mbara. On est tout kaluti ngate. Non, na biso que orchestre c'est papa chéri. Tout kaluti ko ngina ko loba. Mais le but est ya lobi on est ndengo wana. Chef na biloti. Il fit à Zalaki. C'est quoi bien Zara chef. C'est quoi dans chef d'orchestre Seguin Mignon Maniata. Chef d'orchestre Seguin Mignon Maniata non? Il y a Seguin té. Peut-être à côté, on est pour un ancien. Wana, mon aime ça que ça n'engage yé mon habitude na ni à l'obélé bongo. Bongo na ebike. Tout cas le sur la vendre à tel livre mais bien ebike. Mouvement yo mouvement na yo sur le baquet mouvement ça nini non mouvement ça des fois t'es dans papa chéri azana OK c'est ça en bonne forme tout ça surtout pépélé. Mouvement ça qui toko à l'aise, mouvement ça en plaire. Papa chéri et moi ça n'a envie. Balle de match to rejoa yango quand nous mo na kata groupe nous zo mona la balle de match ba to ba consommer yango quand balle de match kala mingi te zobima le mi marambo kala mingi to yo la Cassandra Miradina kala mingi te to le mi yango zakoko kala mingi te obi to sala no mission liboso obi sa pe kala mingi te to sai no pe lelo kala mingi te ngona e comme na calendrier pense moko na calendrier ba comme kala mingi te. Obi Sati Jamba na pesa no ba condoléances pour to kufela papa na pesa ba condoléances papa Jamba na pesa ba condoléances pour zana ya Jean-Paul Jamba pesa ba condoléances Sati Jamba lo tout na trop Francis Pinda lo tout na fort Alain Mukulu Five Congo tout na fort il vous tout na fort donc ozomona ke batu bazozela na ba kino kalamingi te kakati kalamingi te na ko kite kalamingi tango 10 ko bima. Au moins, il y a des gens qui ont
On est bouté bandi au to bandi ko mama soka na peut message nini. Dernier message nini quoi, c'est ça ba sur internet sur ba partout dans le monde. En Allemagne côté à maman Brigitte Vemba ya na ville ya Capelle. Alors on a un peu sikoyo na kati à Londres côté ba GK côté à ba Léonie Amani, la diva la famille Amani c'est Léonie Amani. Je salue encore Maria Fezé Amani, Chancy Amani, le nouveau patron. Je peux me dire Chancy Amani, sans oublier toujours le coaching, il y a maman possible, maman sociale, maman bonheur, c'est maman Geneviève Amani. La pession de place aux alliés, mère tout le liga, babi, fongo là où c'est réunion, tout se paie là quoi. Pour marcher avec Guinée, parler à Ibifa Fouta quoi. T'as la mère Noyo Salara, yom tout Salara marcher avec Fouta parler quoi. Là, ça en fout dit. Là, ça en fout dit des fois. C'est là donc il faut pas c'est la balle de match. Ah, Nebisayo, tant balle de match au Bima. Vous comprenez que tu vas miser na bangwana, il est roté. Tu vas c'est la balle de match. Balle de match, c'est ça sous Canadis que Nebisayo. Tu les aimes apôtres l'autre. Au sens où Jésus-Christ allait à 12 apôtres, non? Jésus-Christ allait à 12 apôtres. Auto Ebi Angoana. Vous comprenez? Donc, sur le temps, il m'a pamba, papa chéri, très fort. Allo baraté pour Annie. Papa chéri, allo baraté pour Annie. Allo baraté pour Annie. Allo baraté pour Annie. Ayo karane bangote. Ayo karane bangote. Papa chéri, ayo karate. Ayo karane. Toi, il va là, ayo karate. Papa chéri, ayo na matoi. Ayo calcule. Moi, sur le temps, il m'a pamba. Ayo calculer bangote. Il y a un concentré. Na disque ninge maninga oye maninga. Banga bango vende. Sur le temps, Motopamba, avant soit bangana bango. Chanter, aïe marabien bien arabien, aza posé, aza l'aise à bangana. A calculer en aïe bangoté, alors c'est donc madame c'est partout. Au senti donc dit c'est. Non, ça na Christian a déclaré que tabi papa chéri fa lobaka. Il fa lobaka. Ba c'est il fa lobaka, bien loba, il fa lobaka. Aro loba, so ki kamaro lobezali. Donc si le mambo lobé na honte. Oh, mais tu travailler. Azo yemba donc azo bon ça n'est pas nuance so kala la muki nuance on est fona bête on marque boy on travaille pendant 6 ans. Oh mais c'est rien mais même ça on ça disque on va me soit mis pas disque bang ouais et on va nani dans le but na biso kaka mais sommaire non na le mais na pesi vient de la forêt où ranson bonisa bon tala na biso monto na BCB ba vocal belé pe na zali ko sala ba vocal belé pe na za royemba ezali ki na biso we ranson na sala ngaso na beti yango pe za ko sa mystique to elo wa we ranson elo a Vincent pour to clôturer na elo a Vincent na Robert net elo ronin elo ronin Augustine yo na poto fifi mandara kolela yo ngalingi ya wenga kala ngaka nini neti ipone na koko madimba te kala ibu vocal na kala ibu na linga ngo tro mayungu mashiki mwananzuwe mutatangila mulolo kumayungwe wisina kindi mundeje maluma mpangi ya mikenda kingansanye ye kumasina wisina kindi mundeje maluma mpangi ya mikenda ma oui na o kango tsala ka miso ma ba voya omoni wenge ça blague omoni ba voix ba deuxième voix tu ya wenge na travailler ngo na suna yembe la King Kester donc benara film dernier message à Coco par ses lumières et salut ce défaut OK bana BCB na lingi bino trop partout dans le monde en Australie na lingi bino trop bana Paris bana Bruxelles bana Suisse bana States donc partout dans le monde bon c'est la balle de match ça Coco yeyo ba loba ki pour na zala obela na zala mo na tie santé dérangé ngai merci que santé posée que santé qui toko donc à l'aise azonga de ba répression na za bien bon c'est la balle de match mouvement la nous en forme mouvement nous en forme ndenge on saranate bon c'est la bo CP là boyoka ba voix pentatonique oh viking ça alors baba désir canton désir ya makambo désir ya bolingo désir osali logo ya Weranson osali ya Kester mené
surtout succès là au moins ya Koffi Olomide. Mon sigo. Mon ngi yozo baby sama solo. Na sengelo wa Koffi Olomide. Il est passé la deuxième fois. Mais ya Koffi Olomide. Yoka ba deuxième fois bele basé ko yoka na mbelo mombo. Ya Koffi Olomide. Adamo, oh silikoli ya. Pepe Kalete. Mafanga on a travaillé ba deuxième fois on a yemba yango wana. Ça Koffi te. Silikoli ya mbuma. Eva mwana nangai. Abuki. Désespoir, maman désespoir. Mon ozo bebe c'est mission mon les ana bat émission de lengue, mon émission ba c'est plan nango. Ba pepe quand travaillé ba on ba fait ba bien ba ready à misi. On travaille ba voir ba on men. On a base. Tadjalo. Ozomona donc on ça voit le monde oui penser moi na ba deuxième fois on a biso ke ba vu on a yuka ba nuance on ça tanze moi modogo mais ya quartier la te vocalement ya modogo ta quartier na bien ngoti merci beaucoup moi quelques personnes to clôturer na yo quelques personnes bon Dalton Matolo puis Dawson partout de Casca Songo. C'est la balle de match, mot de passe c'est ça wana, et qui s'en fout qui, c'est la plan de Blaison, papa un grand joueur de Blaison, Jérémy habite na VA, na pesi papa n'importe de Blaison, Jérémy Basilo, ouais yo wana, donc des panchers, journaliste solo, en plus nous on a pesi mbote, mais Niki Faria là, on témoigne dit da staff, dit dans Sakala. Quand on peut na couleur télévision on a gros sauter téléphone appelle ça massa na moté de Luxarlo British nde on kolo voilà na mon écologie nde so benga na mon écologie. Merci beaucoup, je profite aussi de l'occasion pour saluer encore Alexis Liaou. Alexis Liaou, sans oublier Yves Liaou, Germain Kitoko. Sans oublier Babi leader Simba Koka. Leader Simba Koka na pesi ombote place au ça. Na Gentini Mbakango Bila. Wa président biso bana de ring, bana original. On vient on donc dans les mais bon on vient na ngai, vient Gentini Mbakango Bila. Na pesi Itu Kisombe. Na pesi Germain Kambinga, ministre industrie. Na pesi Nave Yave, le futur. Na pesi ba tout balinga zakoko ba chéri ba Jo balinga zakoko. Balle de match ezobima bozelango. Malgré tout bon on a ba question na ya, ba question mon so ndenge ni mais pour ma soleil sur le temps de ma petite naïe. Merci beaucoup Zakoko. Bon c'est la balle de match et Zobima. Nalingi binu un trop, un gros bisou. Merci beaucoup. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout ça qui n'a Zakoko, Souda Makasi à BCBG. Na ce y a contredire Rara O tout Kalou Dialobaki. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na que ce qui est salibino plaisir d'ailleurs prise de vie. Ezagi votre humble serviteur Ponce Moko les caméramans. Le plus expérimenté de l'Afrique centrale s'engage que moi marche avec Med. Autrement dit 10 à match. Vraiment, on a félicité tout le monde, on a passé ma masse à tout. Moté, passe aux ça. Sans oublier petite sœur propre Karine Mokonzi. De retour, on a passé Moté place aux alliés. Vraiment, je dis encore merci à tout le monde. Sans oublier Balobi, Ferouzi Gola. Yazagi na Chicago, c'est comment la ville à Oyo. Ferouzi Gola. Omoni nengo mataki wana na western mais namoni mikolo kiti zonga lesu nengo zalaki osala bien et en plus Ferouzi Gola tango zo tinda ya yo et ya na nenge na yo ya mère pe Anne Kilo à la patronne et ya pe na nenge na yo deux codes ya Ferouzi Gola na ya mère na pesi pe de debogeli mbote place azali Ferouzi Gola na molonga ina la patronne Anne Kilo la patronne bon ba ina Chicago siko ba koma na Oyo. J'ai dit et je finis. Ciao, à la prochaine. Bye. Merci.